namoni garçon na kufa to sola na ye na molimo tant moninga ba sipeli ba ye pembe nanga po ba bikinga na zona grâce mona pele mineza kina kubanga te ozumona garçon na mwana na mbala kufa ba boma ye atangelenga kumba muta boma na tunena na boma yo abisinga mutu tel mama tel muta boma ngai atangelenga kumba mama wani muta boma ye bien-aimé dans le Seigneur bandeko na ngai na kuteni na batu bakufa mazo pesanga ba message bandeko na bango bien-aimé eza grâce moko na jeu eza ngolu en fait eza ngolu eza donc moko eza riche ozomona bien-aimé nga soki na prophétiser na vie na yo soki na pesi yo message monoko na ngai loko maka vérité soki na prophétiser mpo na yo bien-aimé yebaki makambo na lobi ekokokisama mpe makambo na lobi eza ya solo parce que namonaka na monde ya molimo bien-aimé komona bato bakufa eza mabe te eza mabe te eza mabe te eza don ya nzambe me bato bakenda koconsulte bato bakufa kokende kosolola na bato bakufa na kati ya cimetière mabe kokende koconsulte banganga mpo swa na bato bakufa mabe ozomona kokende kotalisa bavi mabe me soki ke oza na ngolu wana na grâce wana eza grâce ya nzambe bien-aimé namoni bato bakufa nakende lupango wana na molimo wana nasali voyage ya molimo nzambe nde amemaki nga kuna pas volontairement parce que souvent nasala bavoyage ya molimo bien-aimé na bizambe na nga bandeko bato bakufa bayaka kotala bino na bandako na bino mabino bomona bango te basakanaka mpe na bino wana bozomona na bino te namoni baya bazosakana bandeko na bango bakufa baye bazomona bango te ndoka nde kuna biloko kolia ezala yango pamba natuni bango est-ce koliaka vraiment natuni garçon wana est-ce que kuna bozolia abe nanga nso toliaka kuna biloko ezala yango loko te bien-aimé soki omoni moto akufa abimeli yo eza kaka kindoki te oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. Batu bakufa ya malamu bazali. Nga déjà la mona bapôtre Bible. Bapôtre Bible. Baya kozwanga toki koteya na bango bayati pembe. Nga mama na nga kufa. Namona ye souvent. Soki na ba problème. Na moso na problème namona mama na ngai kopesa ba message soki nete bato ba obudisa ngai baza na posa ba salanga mabe to bachilinga piège to loko moko bomona na lali na kata pongi na mona mama na ngai apesa nga message abisinga tala ba minga basalo bato bakufa nyuso toute soko moni bango neza mapesa kindoki te koko na biso dernièrement na wote komona koko na biso moka kufa kale tumane ko tumbulo to ki ba miki tulenga koko na biso na makasi bandeko na koko na biso na zaki bien abano ko sexa biso koko na biso na kufa kala et na lali na se retrouver na zaki na ye na molimo amona ki avandi na lupango moko boye awasakana bana moko boye wana inga na zaki wana namoni koko na zaki na senga namoni koko na biso avandi wana abane kuganga la bala moko mikiona donc na monde molimo pe ba vivre lokola biso soki mutu bakundi akufa mba moko te que soki mutu akufi et s'il non bien aimé bato balobaka soki déjà mutu akufa akufi te soki mutu akufa akufi eza bongo te soki mutu akufi nzoto nde ezoni mabeli me molimo mutu akufaka te bien aimé ti jugement nzambe bato wana bavivraka yo mutu ozala habitude ya kofinga bato bakufa munoko enene kofinga bamama bato nga deja bafinga ngai bafinga mama na ngai kofinga bato bakufa kofinga bakomba bamama bato bakufa bideli mpo ça très attention parce que bato molimo baza puissant ke biso yes monde spirituel eza très dangereux bien aimé
Bo éviter ko finga batu bakufa ko finga ba mama batu mama na pola kuna mama na sala boy mama na kutu boy mama na kufa comme mais bo éviter ka bo parce que batu bakufa donc bien batu bakufa ba yaka ko visiter batu après la mort il y a encore une autre vie